Bonjour ou bonsoir mes chers patriotes. C'est triste pour la RDC. Les accords bidons, les accords satanistes, les accords sataniques entre la RDC et ceux qui dirigent le monde. Mes chers patriotes, est-ce que réellement ceux qui dirigent, ceux qui gèrent la RDC, est-ce que sont-ils vraiment des Congolais? Ceux qui gèrent la RDC. Excusez-moi, vraiment, j'ai le premier téléphone. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il a dit quoi aux Congolais? Il a dit, ah, si vous voulez la paix, va falloir me filer vos richesses. Hein? Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. Hein, parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. Hein? C'est, vous voulez un soutien? Ben écoutez, vous allez nous céder vos matières premières, au Moyen-Orient aussi d'ailleurs, hein, de la Libye à l'Iran, passant par l'Irak. Chaque pays, tout pays qui veut contrôler son gaz et son pétrole se fait attaquer, se fait bombarder. Même les Palestiniens aujourd'hui se font dégager pour avoir un accès pour voler justement leur gaz. C'est ça l'impérialisme. Hein, on le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et cela crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Et c'est là où il y a une responsabilité de ne plus suivre cette politique impérialiste que nous avons suivie en soutenant les rebelles, le Rwanda et d'autres impérialistes comme les États-Unis. Chers patriotes, toute chose a son commencement, a aussi sa fin. Tôt ou tard, gardons la foi, nous allons récupérer la RDC. Malheureusement, ceux qui gèrent notre pays vont contacter ceux qui commanditent l'opération. Bokepa américain, américain le biboye, américain le biboye, mais c'est malheureux quand même. Oyo bazo tinda Kagame, isa banane. Bozo kono luka bango sana bango relation ba et debino, c'est malheureux. Mes chers patriotes, bandeko bato bakufi belé na Kasai, comme d'habitude, il partait au Katanga ko lukele ko kolia na nzela mabe vraiment koti. Mais na kolakisa ngo mingi te po YouTube alingaka makila te. Mais bomonaka même ba mituka ndenge esali kuna eza mawa mingi total. Bonjour. On a raté pour Big. Vitesse. Nzambe. Ok. Ni mu village ya Chipasa territoire Kamina Kibula. Camion moja kunatokea Kumbujimai. Inafanya accident mu entrée ya Chipasa. Ana raté kurbi suite ya tengeneza kwa anatengeneza alors anarate kurbi na hii camion jina yayo ni établissement ya
Kema fumbe mokolo c'est mokolo. Yo enyei nanguka hapa. Alors, bapima kubalula bantu. Yo déjà en plus de 20 benye bakufa. Surtout batoto banakufa saba shimbiri kimubaya utangalia aute chika. Batoto beko ba mingi sana aba bote aba batoto. Aba bote aba. Kubalula bandeko moni YouTube alingaka te tolakisa babiloko ya boye mais nalakisi bino quand même partie ya moke mais ça va. Bandeko totala susu eloko mosusu bongo tomeka kokomante mais totala quand même eza pasi pe mawa mais tosalani totalo. Est-ce que tous les jeunes que vous voyez ici, ce sont les Kassaïens, les Balouba? Moi je les redis encore, 80% ce sont les Kassaïens, les Balouba. On doit arrêter de tourner autour du pot. Dans le centre-ville de Lubumbashi, dans le coin, Carrefour et autres. Si j'ai dit ces messages, ce n'est pas pour diviser. Ça fait pitié quand on voit les frères qui dorment dehors, mendier, qui, par manque de nourriture, ils se mettent à voler. Mais à ces temps, où sont les ministères? Où est le ministre de la jeunesse? Absente. Ministre des Sociales, ça ne la concerne pas. Ministre genre, famille et enfants, on ne sait même pas si ça existe. Je me demande, vous êtes où, la communauté Louba? Moi je sais que vous êtes fort, mais je me demande, vous êtes où pour ces enfants? Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas à vous de faire ça, messieurs au ministère. Mettez la pression au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau du ministère des gens, famille et enfants. Ils doivent construire les centres d'accueil. Ils doivent construire les centres d'accueil. Ici, il n'y a pas de centre de réinsertion. Ils ont quitté là-bas, ils vont vivre dans la ville, ce sont nos frères. Mais non, les centres de réinsertion, on ne va pas se mentir. 80% des personnes qui côtoient les présidents de la République sont Louba. Moi, je ne peux pas mentir, j'ai dit la vérité, sont Louba. Maintenant, je me demande quand, après 10-15 ans, le pouvoir partira. Maintenant, nos petits frères, ça va se passer comment? On va brûler un après l'autre. Ils vont se faire brûler, ils vont se faire brûler. Dans les villes ici, ils vont se faire brûler. Les centres de réinsertion, ça se trouve où? Ministère des Affaires sociales, ils font quoi? Vous êtes où? Ce sont des bébés, 15 ans, 9 ans, 8 ans. Je me demande comment on peut supporter ça. Et ça fait très mal. Je fais peur à tous les Louba, Denis de Sochoua. Ne restez pas là. Vos neveux sont ici en train de souffrir. Ils dorment dehors, sous le froid, sans avenir. Objectif principal, c'est se réveiller, trouver une personne qui va donner 500 000 francs, payer du pain, et puis demain encore, routine. Le ministère, je suis en train de dire, je ne sais pas passer un message au ministère, mais là je fais appel à tous les Kassaïens, je fais appel à vous. Mobilisation totale, on doit mettre la pression. Vous ne mettez pas la pression, vos enfants vont rester comme ça. D'ici 30 ans, 15 ans, 10 ans, on va commencer à les brûler. Brûlés. Je sais de quoi je parle. Ils seront brûlés. Je ne suis pas en Louba, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Je prends soin de quelques-uns. J'ai les notes presque tous les jeunes. Si je dis ça, presque, je me demande, mes frères Louba, les Kassaïens, Denis de Sochoua, quand le président de la République vient à Lubumbashi, je ne sais pas, il passe par où? Comment se fait-il qu'il ne voit pas ça? C'est pas seulement Lubumbashi. À Kisangani, je viens de prendre des renseignements. Dans le Bandeko, c'est pareil. En tout cas, personnellement, je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec nos frères Kassaïens. Voyage nyonso ya Félix Tshilombo, plus de 100 bakenegenaye bazana mbongo. Gouvernement Banda Mobutu, tout le monde même à l'époque ya Kasavubu, batu basakana gouvernement mingi, ce sont les Kassaïens. Surtout na période Mobutu, mais non. Na période ya Kabila le père, bango. Na période pe Oyo Kabila Joseph, bango. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos frères Balouba? Pourquoi nos frères Balouba sont des nomades? Ils ne construisent pas chez eux. Ils ne veulent pas rester chez eux. Quand elle va promettre ça va tout. Mais pourquoi on préfère au botaban et belé tant qu'on y est que qu'on la bangote? Tout le monde, tout ça la vidéo, il y a mon konzamboka. Pas aux États-Unis à s'intéresser na sexe. Mais comment Batou va s'intéresser à la sexe? Babota bane belé pour bailler bakomoko la bangote.
Mais sikoyo ko gérer mboka ndenge nini? Parce que sikoyo lali mutu na ezali, il faut nanu kwa mwasi, poitrine na mwasi. Tala sikoyo bato soki no kufa pona ko luka eloko kolia, selema eloko kolia. Mais bandeko, tant que ça kola toi na ba 11 ans, 12 ans. Oui, à partir de 8 ans, tu n'as 12 ans. Tozo yoka, mbujimai kananga. Ba pepe kale, après ba yeba banisko yemba yango. Tozo mona ba luba na Kinshasa. Ba na mbongo, hein. Bazwe ko teka ba diamant, do baziki penda ba mbongo, ba bigi ba mbongo. Et ba diamant, on est kolo musu na teka ngote, kaka bango. Mais, cher patriote, mukolo ndeko nani Olomide akenda kananga asa komina kananga mais azo ebate ke pa yaza za kananga yazo ka saki ba ko continuer na landa déclaration na ye mais na yoka mawa atuni alui kananga biso yoka na banzembo yango yo ndeko ce que Internet était quoi, les tous orbanou bat toujours une valeur. Donc bateau soit qui n'a kananga, qui n'a bouché pas lui-même. Comment? Bateau parce que ma minda ya net ya ba bougie, net maïté, ni mais comment? Parce qu'il peut na vantardise hein. Mais les autres ko yiba baluba, mais ça la Sony. Mais bande ko ça na Sony. Donc il peut y a muluba lia. Faut faire la cascade qui est de Katanga. Pose à l'aise. Il y a un moniteur, il y a un tissu de Aleki. Il dit non. Il y a un tissu de Aleki. 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 Il y a boyawa, boyawa. Mboka kitoko, minde ezali, mai ezali. Kini label, mboka bakongo. Bomoni ndenge bakomisa mboka ya bakongo. Bomoni ndenge bakomisa mboka ya bakongo. Soki bango batikala na bamboka na bango. Ne ti lelo de babenga kin label. Ah, teza mawa. 65 à 60. 60 à 65. Tu es baka teke kuluna alaka. Tu es baka teke bandi azalaka. Tu es baka teke muyibe alaka. Ba mère bazoki no teka biloko na wenze. Biloko lelaka na wenze. Ba porte ya ndako zeli na ba fongola te. Parce que muyibe oya wapi. Premier moyibi biso yokaka na kini. Biso ba Congo Lumumba. Premier moyibi oto yokaka o muta lokuta muto yibi. Tu es baka zaka Lumumba. Mais lelo. Bandiko zama ouais. Insécurité côté na bas Congo. Mais bas Congo est considéré de Jérusalem. Mais le bas Congo comme une insécurité pour na bateau yo bazo uta soki wapi bazo ki no biloko ko lia na bas Congo comme une insécurité. Zana l'examiner le quoi. Ah zama ouais. Ah biso ba Congo ma vraiment to sangani na banani, to sangani na banani. Bato basanga éducation, basa bato ndire soki banani. Bandeko zama ouais. Tokotala Togano. On peut pardonner, mais il y en 2 secondes. Chacun son style. Avec Revolut, personnalisez vos cartes à l'infini. Avec Apple Pay, acheter du Bitcoin, c'est simple. Oh là là. Tout se fait en pasi na motema pasi na uti bomba na ye matadi mpo na ndeko na nga grande frère na biso mobali akufaki aza na morgue ya awa toye mpo tosala makambo mpo toluka moye bakunda ndeko na ngai tokomi 21h30 tokomi awa na poko ntango tokomi na poko tomona bagarso moko bajeune garso baage ya 18 ans bongo kaka ntango baye batelemisi biso base maske bameye bazalaki bango nyonso na baarme bazalaki 5 baye bokita na mutuka tosali nini bokita bazoba bokita balalisi biso na se bafuye basaki na biso bazwi biso basaki nyonso bambongo balongoli biso barobi tolata ye barobi balongoli biso barobi na bacycliste totikalika mabele polele
na biso batu tolo bazwi bilamba ya biso nyonso balongoli bazofuye biso partout tobombi mbongo bazwi na batelefone bandeko nyonso ya bralima bashofer ya bralima bazwi bakosaki mobimba mbongo babeti kutu babale likolo ndeko tozalaki na ye na mutuka na makiti ya nsima aluki amenase bango agangela bango bazwi babuki ye makolo babeti ye masasi na makolo ale bazwi nzela bopesa bambongo bopesa bapesi totiki bamituka na bato ya bangole na bashofer ya bralima na oyo nyonso bauti matali bazokende boma na biso bato touti boma tozala na matali bazwi biso biloko nyonso leta kongolo oza wapi papa Tshisekedi toluka na pasi mboka ekomi pasi na boma botika biso kaka bosundola biso ekoma Ukraine tokomobima ba 3h ba 4h mpona oluka mwa makemba toteka tobokola bafamille na baboye sikoyo ata mbongo ya transport te ekozonga boma naza nango te leta kongolo etela biso likambo maire de la ville na biso awa ya matali oza wapi olobela biso pasi eleki ata soda moko tomoni te papa tokomi ala po maréchal te toyebisa bango fardese toyokokuta bavandi na bango tokomi koyebisa bango tala boye bobe bamituka etelemi mwaye ya eza te biso nde bavictime biso yeyo natiki banimero na biso mpa na bango kuno bakobenga biso toyebi te nzambe ye moko kaka me batiki mpasi na kati ya mitema na biso bandeko province na biso eyebaka sauvagerie te province ya Congo central eyaki province moko sacré eyebaka sauvagerie te toye koyeba sauvagerie mpo tosangani bambuta za bantu bakasavubu banzeza landu baki na raison que toza mutu moko te obligatoirement faux fédéralisme parce que tokoki koyokana te mentalité za moko te alors basaki nini bazwi Lumumba na Mobutu mibale wana balingaka fédéralisme te Mobutu na Lumumba balinga fédéralisme te parce que mutu elaki na pétrole bayebaka te fédéralisme za nini tala ba conséquences siko tala ba conséquences bato mo bauti soki pa iwe bazanga éducation baye pa éducation eli ale babani ko bebisa babani mais non a priori neti Congo central bako déclarer en république ali bino bo kende ba boka na bino ah mais oui mais ngana kamwaka soki moi c'est aligné le susté yozo kama va na moi si on pourquoi moi c'est aligné te yozo kanga maka ya ba poison na bino ba bomaka bino pona ngako Congo central bo déclarer en république sili ali bamba kidikuna parce que besoin développer te parce que besoin na bâtiment ba raison na raté tala mboka ndenge ezali mutu azoluka ne sexe azana mwasi na ndako mais azoluka ne sexe azo gérer pays délégation combien de personnes aux États-Unis comme ça nini ba mususu président za koloba yazota na WhatsApp na oni na WhatsApp oyebi ba mutaza bantu onga na bana koto ya ba Congo babana oyebisanga bwe mwana soki na RDC mutaza mu Congo te ko considérer ete ngaki mwamke babina soki aza mu Congo te abi momoni Mobutu nga ye akokele ko mokote poza mu Congo te Mobutu nga azu pouvoir loko aza mu Congo te akokele ko te biso zo mona ti blague mbala moko bani ko boma na 66 toki ba mike babi momoni pourquoi bomi parce que ayebi loko ko sala te ayebi loko ya ko sala te ayebi loko ko sala te abani ko boma siko brutalité mawa en tout cas nga vraiment ce que ça me Congo te pour considérer yo oui na ko considérer yo mais na éviter faut l'accent penza ozanani bako tia mutu boye na présidence akosa ile mokote bako tia tala mwana muke na Burkina Faso mwana muke mais quand on mboka ngo nana ça 50 qui on mboka mais yo siko yo ko ça 32 ans même pas autoroute même pas armée ba ko benga na bana mike doit ko benga na yo 32 ans na mboka to na kita 32 ans ba ko benga na mwana muke quelle honte dans la négative bato
bamusu bakomi kovanda ba Maroc bamusu bakomi kovanda boye mpona kimotema mabe nzambe asala biso mpo tozala na amour du prochain olingi amour du prochain te tala mwasi bakenda kobombama akomi koki obombana na mboka bato neti mpuku voilà conséquence yango wana baya kotia okatange pareil baya kotia moluba pareil mais fais de compte boluka mokongo bozongisa place wana so bozuka mokongo botie wana makambo nyonso esili parce que kaka mokongo to gestionnaire kende na Belgique que tu na Belge bakoyebisa yo sa mokongo na pouvoir eloko moko osala na mezate c'est vrai tala ba voleur nyonso bazokanga na mboka na biso botala bakongo bazamoni non banda Mobutu tangi nanga bakongo misato to mibale oyo bayebani ke baza ba voleur azate openza aza réputé ke ya muyibi azate ah voilà boloba mukongo bino boyebi ya muyibi nani le reste ba miyibi na miyibi ke na Suisse on a des bateaux ke des pays bazoko mais bozo tika mboka na bino bozoko notonga na papa imosusu et mboka na bino te biza mawa mingi ngala tala kata na moni motazo loba français la tala nga bia oyo kizengi omona mtawo loba français ko batie ministre eloko te tala Bemba est-ce que Bemba penza na Congo central keza république mutu neti Bemba vraiment to ko tie ministre mutu boka yibina rien wa bengi rien batie a compétent bakende le côté ba compétent mais boko longo la été pourquoi bon moni ma commencer na train kozoba banini kocha boye pona train leka tout ça fandi mbongo boni bimi pona train wana combien ah bandeko eza mawa comment batu mombiba ah non boyo kana no Kinshasa misale bandaka bien mais soki komi ba continuer yango ntina suka basilisa problème ezaka ya route mayenga na pont oyo ezalaka awa na Kanluka pe esangisa Kanluka na komi na bumbu na Selemba même nzela oyo ememaka na kitambo Jamaïque bandeko balala balamuka rabo bamona lego ya misale pesama bango pe avec espoir balobi ah non route mayenga awa ndenge eza boye c'est que c'est bon circulation koto ekokoma kitoko yo wapi po misale zo salema avec l'espoir bamona penage non makambo changer côté na bango makambo inondation sila makambo mai kovanda na nzela boye poti mbungi salité poto sila mais batala un temps oh ingénieur bayara lisute basundola ba barre de fer nde bomoni awa pont yango yo babandaki déjà mupanzi moko mais mupanzi mususu nana koya ko continuer bazela muto ya raté entreprise Aronsefu SRL oyo babandaki ko sala misala oyo basundola nyonso aka nde bomoni population baleli bamoni moyen te awa bakomi kosenga kaka implication ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la continuité ya ba travaux ya nzela oyo et surtout que awa bambula de Jezo banda yoka communication na bango président de la République a promis à biso pour assailler les gens 3 tours à kokota na Kanluka awa pour assurer biso que nzela oyo bazotonga bazoko désenclaver biso na Kanluka mais lelo oyo misala ndenge telema ça fait au moins 9 mois to ana pasi moko toza nango awa to ana ba centre de santé eza na Kanluka soki difficulté zali ba osala kanini ba ko transférer malade na hôpital oyo ya minene mais bino mo so botali état ya nzela muto azali soit moi so azana terme ba évacuer par exemple la moto boye bisanga suite kozala nini alors tozo senga basi c'est la biso pont oyo tozo ngandenge tozalaki muto ko kota partir à 24 novembre abimia matibo tia ke akenena mbetseke kitambo ipen ti likolo na ba ozone mais to komi enclavé par rapport ndenge tozalaka liboso ministre aite père otoya awa pont oyo yango relié entre Selembao na ma campagne banzeli soki ofasisation nzela oyo kele nzela po esalama embouteille aussi na ville province ya Kinshasa c'est comme ça tosengi intervention implication personnelle il y a mon président de la République abenga ba service na compétent ministre infrastructure DG ya Aronsefu à tout le monde vous êtes bloqué à quel niveau soki moule bandi population ko kende wapi nzela ezate population ya bandeko atwa bolimbisa ngai ngamo ko wazolo bala bino awa soko za mkongo teko
pour considérer yo eza moi passé. Kende batu wana ba nommé, yo ba diplôme, yo ka français. Dans la ville à Kinshasa. Donc et là on partout batu parce qu'on est là parce batu ba uti pa na bango eza salité. Ba ye nakini, ba ça eloni. Parce que ba message na salité na mutu na bango. Na mutu na bango message na salité. De façon normal. De façon normal. Donc nga bolimbisa nga na c'est une vérité oza mutema nga. Soko za mu Congo teko pour na considérer yo. Okoza même na 17 diplômes. Na somo no ka iloko te. Na somo no iloko parce que na yebike ceux qui ba pesi yo place yo sala. Ba pesi nga yo kokate. Nga na osala yo. Yo kokate yo osala. Mais ba préfesali. Mon bout 32 ans à Sena banane. Et le côté. Et le côté. Ba Congo ba combien? Ba Congo ba combien? Bozui Laurent Kabila tango aye ko sala asana ba Congo boni. Joseph Kabila asana ba Congo boni. Chilombo asana ba Congo boni. Bozo ko exclure ba gestionnaire talamboka pa ikei. Hein? Bozo ko exclure ba gestionnaire bolingi ba kote talamboka pa ikei. Bolingi ko yiba ba tuneti ba kazadi. Ah. Ntambe na ngaye. Passé en tout cas langue ya Kiswahili na Chiluba il faut tout ça là effort et bimana ba Congo. Eza ba langue moko maudite. Eza ba langue na bato ba tabi kotu ya ba incompétent. Na ba Congo ko zalate. Toto la kamboka on rezo kende. Kanima ba mususu e uzama mawatro. Merci. Bonjour à tous les Kivusiens, amis du Kivu. C'est votre leader et révolutionnaire Michel Bouami. Le 29 septembre 2025. Nakuya Leo Apa spécialement en tant que notable de Walikale. En tant que notable des territoires de Walikale. Bombardement, destruction, Yapo, Yampeti par Chilombo. Chilombo, on a détruit le pont Yampeti. Tout d'abord, Walikale est enclavé. Depuis des années. Mais malgré il, on est enclavé tellement davantage pour détruire le pont, il a servi de déplacement à la population. Il est tout un crime de guerre. Natuna lomba, population yote. Vous y soulevez contre il destruction. Il y a pas Yampeti. Parce que Walikale est déjà enclavé davantage depuis des années. Hakuna barabara, haukujengaka barabara. Unakuya bomola kitu kidogo iye population ayo peke ili mettre en place juu ya confort kidogo ya population ya déplacement. Unakuya mpaka na kubloquer déplacement même ya population. Sasa unatakia les population nini? Hakuna barabara Walikale. Goma Walikale si jue wapi, il y a pas de route. Walikale ko enclavé. Mais wete unakuya bomola tena kuya enclavé davantage. Uko mutu, uko kizimu. Boyebi, bakongo babenga bato kuna nini, babenga bango bato likolo. Donc mukongo soka lubika wana bato likolo. Donc a considérer. Ozoko ndinga zoloba. Bozoko ndinga zoloba. Donc côté on a tout, ezaka mawa. Donc lelo ne baza wana. So bazuka mboka, ba pesika na mukongo likabosili. So bazuka mboka ba pesika na mukongo ko likabosili. Yamona yo mukongo faut ça fier, on sera toujours tête haute. Hôtel la bango toi wana nyonso baza na scénario. Preuve mboka ya ngwana. Bako to décider de preuve mboka ya ngwana. Tani komi. Bana ba komisa. Balingi ba kongo te. Bato ba ko bokisala ba mbonga, balingi ba kote. Tala bato ba dirija ka mboka. Hôtel mutu bolobe. Bandeko. Parti à Martin à tribune. Abandi Koloba. Vous avez un respect. De Koutala, Fatia Zoloba, Bolta. Tala maman la kuna, Azo soit selfie naïe. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, Azo Loba, Azo la selfie naïe. Patrick Mouyaya, Azo commandé na WhatsApp, Azo comme la chérie naïe. Baby, comment tu vas, ça va? Patrick Mouyaya, ministre information. Moutazo la naka que ça, maman Denise. Donc, maman Denise, Azo soutenu papa, malgré lui. C'est la honte congolais. La Mouka, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Il doit partir. Voilà. Ciao. Mawami, mboka RDC pensa. Mboka sana babitu yami tout. Et comment na unka on dirait
Ah, Nzambe. C'est triste, hein? Vraiment, c'est triste. Ah, Nzambe. Bandeko. Les gens qui dorment affamés tous les jours, ils ne se révoltent jamais lorsqu'ils sont affamés, les Congolais. Les Congolais ne se révoltent pas lorsque les politiciens volent l'argent pour l'éducation nationale. Les Congolais ne se révoltent jamais, comme actuellement là, il n'y a pas de courant. Ça, c'est un groupe qu'on a allumé, tu vois. Tu ne verras jamais un Congolais dans la rue pour dire non, voilà, on a passé une nuit sans électricité, il faut qu'on se révolte. Jamais. Tu ne verras pas des Congolais se révolter parce qu'ils n'ont pas d'eau. Tu ne verras pas des Congolais se révolter parce qu'ils n'ont pas, la santé, tu vois, les services sanitaires qu'il faut. Mes chers amis, Mikolo Nakin, ils ont battu Moussou courant 3 semaines de mon monté. Et na kamote on va prendre dans scellé pour me la maille, il faut mbayo batimolaka. Ba robinet zati. D'accord. Batu baza ko s'intéresser na bona basi. Ah! Outi mboka oyo ko mona basi Kinshasa, obandi ko mona bango soki neti nini. Mawa mingi. En tout cas, bolimbisa nga ezati kamuya nini te mena bi oza na motema nanga pourquoi na moni mboka ndenge zo kende na bikolo nyonso esimbité. Donc vraiment soki yo zo mkongo te. Okolo balonde koki ba preuve ngwana. Ba preuve ngwana. Ba preuve ngwana. Philippe. Mais pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là, à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté internationale. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Est-ce que vous voyez donc bazo kumisa kutu Kagame ke ebino ba oyo ai vembande ko za mamingi hein bazo kumisa kutu Kagame